tozana président Dachi awa pour la makamuka ya Sœur Marie Musamu ndeka tozo lobela lobby na partir à 7h tokutana entrée kimbuta na pompe ya fina donc pompe ça fina tokutani wana rencontre bato baza ba côté ya ba Moamba baza na Njili bana Masina Petro Congo tout ça bato baza na Kinkole baza na Maluku kuna tokutani ta kuna la métropole kuna mais bato baza pembeni zinga tokutani na biso awa na entrée ya kimbuta poto zo mutuka ya mona quelque chose na transport pour toi na soutien te to apena na soutien te to sala ngona bolingo parce que Sœur Marie azalaki moko ya biso ba musicien pe ya changu donc yango tozo honorer kaka tozo continuer ça fait 5 ans yango yo oya tika biso mais banzembo na ye etika biso te yango na ebisi président ya orchestre na ye président Dache ngana za président ya AMCT changu ya za vice président na ngai donc biso moko comité mi balé toye parce que toye ko lobelango parce que tous ala ensemble pour bazo on prendre en considération que ba président mi balé bango bazo lobelango na niveau ya YouTube ce que ça la poto tinda bandeko na yo oyo baza na kisasa ba ya tokuta na bango na compétence ya entrée ya kimbuta et ça compétence fina au mona ka to lati bilamba Marie Musamu to zaka na tenir Marie Musamu au mona ka biso donc au bunga biso te so pour moni moyen te au futika transport to kuta la métropole pour to rendre hommage sous to ndenge to linga ibanzembo na ye président Dache à vous la parole. Donc Nkolo apambola bino bananza bana bina moment oyo c'est juste pour vous informer que le 16 janvier eza jour la Sœur Marie à Kakabiso en 2016 le l'autre en 2021 donc déjà 5 ans. Donc 5 ans déjà il y a disparition il y a servante en Zambie il y a un autre rangaye hommage hommage c'était eza lobby samedi pour que ne vers necropole donc bengi ndeko nyonso wa ko la disposer oya mutema malamu wa ko ntuna ne elongo aya na entrée à Kimbuta vers 7h 8h de par exemple 9h donc tout que vers necropole bandeko ça basi oyebi moi tenir Sœur Marie moi j'ai pas Sœur Marie nango au mamiki moi il amba Sœur Marie nango au mamiki moi frère la Sœur Marie nango au mamiki pour peut-être biso de corona moi pour la Sœur Marie mami kango la tango pour na et peut-être sous force lorsque les gens nous voient directement va comprendre que ba o baza pour na likambo songolo donc biso allez AMCT donc nani association de musiciens chrétiens de Tchango parce que la Sœur Marie elle fit une icône ya Tchango yango bana na zo Tchango mais c'est Tchango c'est tout ça qui déjà sur une plateforme au point ko sunga ba biso bakenda donc tous les habitants se wana elongo en tout cas kozanga te il y a tout qui ne tout rendre Sœur Marie hommage donc il y a pas peut-être tout que comme Sœur Marie que ne la Sœur Marie que ne adorer Sœur Marie tout que ne invoquer Sœur Marie tout que comme Nzambe ou appeler Sœur Marie mission ici sur terre. C'est vrai ça qui est déjà histoire n'est si là c'est la Bible qui avait confirmé ça tout à l'heure ma bête aux hommes ma belle déjà ma oa ici là qui déjà mais biso ba tout ça là kanaye o to vanda kanaye o to umereka kama konaye ko to rotkala ko bossa n'était parce que ti lelo la banda ko na biso banzembo na ye betaka la banda ko na biso banzembo na ye esunga parce que nous tous ba témoignage par rapport à banzembo na o ndamba osala ti lelo yango to wana hommage wana to ke no kumisi nzambe kuna to embeli nzambe banzembo to kumisi nzambe to bongu c'est ça kunda ki ye tikima frère na biso et puis to zongi donc yo ça on peut na yo peut na pas mandeko musu yo peut na tourna yo peut ba ko sala comme pour parce que Dieu est fidèle oyo loni yango ekobuka c'est-à-dire vous allez prendre le bienvenu la bienvenue yaka soko za muskira wa mboka bapaya moyo kuma a ezate tina te bandeko ba na kini awa baya na entrée Kimbuta soza uza kuna kota malu kota kikole kota bibwa kota kuna c'est likolo tout na maman kuna ba sa kota likolo kota c'est tout na entrée c'est toujours transport OK vous vous na transport na yo aller retour jana maboko to sens to louer mutuka pour m'absoluti vers destination alliée plutôt comme Nzambe donc le reste on va encore vous relaxer donc yangwana oyo papa Dache alobi président ya orchestre de Marie Musamu yende mutu azo simbango ezo continuer ekufate orchestre Marie Musamu ekufate ezali donc soko pensera que ekufate donc kalate bazo lancer le bino album et a bien bon se perango OK nekala lobanga nga prophète Jonathan Bikamo mwana suka basa nzambe nyonso nalingaka toujours tozala ndenge mama Sylvie Mode azalaka mama Sylvie Mode akabolaka pasi na ye na batu akabolaka biloko na ye na batu alingaka batu ndenge moko na mama cœur sensible ndenge mona Sarah Bilaka donc
ndenge moko na mama Luta Esther Bomengo, ndenge moko na sœur Estella Ozana, docteur Estella Ozana. Donc Estella Ozana o muto azo aider batu na hôpital na États-Unis. Ndenge moko na ye moko Ozana Bianani ye moko docteur ya église ya munene na États-Unis. Donc parce qu'ils sont là papa ta zelebi naza arrimé mais pour na Marie to kotika te to koloba. Na bi batu so beng beng nga ba lobi et bon c'est normal baloba parce que Congo awa soko yebita likama mutu te mais nengo zo likama mutu comme soko ndinga ya yo na yebite soki batu ba comme ça makamba batu bongo poani mutema mabengo ya nini. Donc c'est ça biso to sala lelo ko moko pour ko reconnaître misala on nzamba tchaki na sœur Marie otoko bosa na été et ngona to zana sœur Rachel Boula aza journaliste na TKM non na kin canal ki donc to zana ye to zana Andi Mutombo pour na caméra to zana batu bena bato belé pena ba kozala lobby. Donc maman papa sœur na ngai tokutana na entrée ya Kimbuta ouais bi entrée ya Kimbuta donc ça la compensation moza ya Kimbuta wana numéro ya obenga yango yo plus 243 85 89 455 plus 243 85 89 455. Moi je suis venu papa dache pas pesa numéro na pour tout tambula ndenge moko appelle numéro na bato dache ba bengi bato nanga ba bengi donc bis tout ensemble pour to kende so pour Monique wana quelque chose wa musika ozana ndeko naza a wa ko sunga biso quelque chose de goza obe soit au continue la biso parce que tu as un événement ya munene tu as deux événements tu as un événement ya kosela Marie Moussa stati ils ont 5 moyens tu as mututé parce que biso moka to soki idée oyo to saka na ba poupe fort mbongo na biso to c'est les stati to senga entre ya Bethany ou bien entre ya tribunal ou bien entre ya quartier 1 to sala moi mutu na ye moi symbole et la que Marie Mutsamu azalaka icône ya changu donc de basela pe ba papa la biso Tumba de basela ba papa Wemba donc bilo mo ndengwana donc honorer c'est ça donc ce qui au Monique au routine quelque chose au